Kitoko. Congo-France.com. Nazali ko répéter à 3 fois kotambola na Kinshasa le 8 beaucoup mona ngai na kotambola lokola elima monene, et je serai là pour punir et pour récompenser les bons travailleurs. Tolingi komona ba soldats du peuple, parlement qui n'a pas contre Hippolyte Kanambe, n'a pas Rwandais naïe. P, ba soldats du peuple, ba tambola et le mona peuple. Nalingi comme la gendarmerie nationale et tambola et le mona peuple. Peuple congolais bandeko bangayi. Message na ya lelo ezali ya suka avant tokuma na mokolo ya eyoma munene na RDC. Sagesse Congo elobaka ete mvitantu kama bunduku. Elingi kolobaka soki ozali na bitumba ordre et c'est et pas Mutumoko, les guides. Ordre et le peuple était guide Azali Mutumoko à réfléchir, à penser makambu, à décider, et à commander le peuple. Victoire et peuple égalité, ce que le peuple Azali Koyoke guide n'a été. Vita tout comme Bundoko. Peuple congolais, bandeko bangai, bozali ba citoyen ya mboka moko ya kitoko. Mboka etonda na bumengo. Mais bino ba peuple congolais bozali très pauvre. Kole ana pasi, makambo nyonso pasi. Yango wana, Seigneur a Congo, et les dieux battent. Pourquoi pas que mboka na bino ezali mboka etonda na bomengo qui passe bozali komona emuti na classe politique médiocre ezali ko diriger bino, classe politique médiocre ezo diriger bino. Ya mwana Seigneur a Congo aponaki mutu moko atindaki ye aya ko guider bino, aya ko libérer bino, aya ko diriger bino pour bonga. Yangwana na lobi boye. Ozala mukongo, ozala mungala, ozala muswahili, ozala muluba, lundi 7 août, biso nyonso tokotelema. Poto bengana Hippolyte Kanambe na ba Rwandais na ye. Bazo coloniser Congo na biso. Sango panzani kisansa mobimba et bato à rassemblement bazali ko travailler pour maintenir Kabila na pouvoir. Bino bato à rassemblement pour démontrer à mon peuple congolais que makambo wana ezali ya solo te. Ndenge ni ko démontrer minuki kondro mavanga kena kia foi pour démontrer de telle manière que les lundis bino nyonso bato ya rassemblement pour marcher et le mona peuple ba mona bino soki ba moni bino te bozali ba kolabo ya Kabila, bozali 5e colonne. Oui, pendant la guerre ya 40-45 ba allemand bakende ko coloniser, ba allemand bakende ko coloniser France. Mais la direction générale de Gaulle, les Français va lutter contre les Allemands, va bénir les Allemands, puis les Français n'y ont pas collaborer avec les Allemands, va bénir les 5e colonne. C'est bino battu à rassemblement, vous allez 5e colonne.
Ce que j'allais sortir, le lundi, peuple à mon abino, à mon que vous allez vous marcher. Ce qui était, peuple à s'occuper d'abino. Beaucoup dans la France, et ma ça qui contre la 5e colonne. C'était très dur. Na série, n'a pas prêtre catholique, n'a pas évêque, n'a pas abbé, va bimisa peuple congolais. Va bimisa peuple congolais. Tolingi, va prêtre catholique, va bimisa peuple, église catholique, n'a pas la bala, va tambola. Pour na kopengana politika nambe na barwande nyonso parce que colonise moko na biso soki bato ya église catholique babimite baleki babwaka nsukitumbu kwa bamuta soki babimite tokopesa sanction na baévêque na baabe parce que bango nde bato batindi bato na bango te babima ezalité que groupe ya bato emonaka pasi soki pasi esili bino bozwakaki mokonzi nazali kosenga na bangunza baeglize nyonso ya bangunza babima batambola elongo na peuple mpona kopengana epolitika na mbe soki bangunza babimi te soki te rassemblement azali kolakisa peuple ke bofanda na ndako ezali sabotage parce que ngai na kobima le 8 août na Kinshasa nasali ba peuple nyonso mais peuple ifo bazala libanda na bandako na bango te soki bazali na bandako tokopesa sanction na ba rassemblement tolingi komona bato ya bukundu ya Kongo bazali kobima babima soki bato ya bukundu ya Kongo babimi te faute ya chef administratif ya Kinabi yende moto kozwaki etumbu bato ya bukundu ya Kongo babima nalingi komona baprotestant babima soki baprotestant babimi te tokopesa etumbu na bapasteur na bango nalingi komona bato ya église de réveil esprit alobi na ngai ki telle église de réveil atambolaki te tokosanctionne église wana bapasteur na ye tokosanctionne bango nazali korepete yango 3 fois kotambola na Kinshasa le 8 bokomona ngai nakomi kotambola lokola elima monene et je serai là pour punir et pour récompenser les bons travailleurs tolingi komona basoda du peuple babala mindoki na bango contre Hippolyte Kanambe na barwande na ye pe basoda du peuple batambola elongo na peuple nalingi komona gendarmerie nationale etambola elongo na peuple le général Amuli o bapesi bango bazali rwandais bobenga na ye boboma ye parce que barwandais bakome biso mingi babwaki biso na baforce commune yango wana Amuli wana batie na police azali rwandais bisenge mana azali rwandais bobeta ye azomona Rwanda esika otaki soki bapolisier batamboli te bakonzi ya bapolisier bakozwa etumbu c'est tout peuple congolais bandeko bangai
na bokoko na biso toyebi bokoko atikila biso ya kotinda kake na bato bakongole nyonso bayebi kotinda kake batinda kake na bipolitika na mbe batinda bakake ekende koboma barwande parce que barwande bakome biso mingi bakongole nyonso bayebi kotinda kake batinda kake ebeta ipolitika na mbe ebeta barwande nyonso bakima na mboka na biso na bokoko na biso toyebi bato bayebi kokota na nyoka bato nyonso bayebi kokota na nyoka bokota na vipere ya monene ekota na pantalon epolitika na mbe eswa ye akufa eswa bato nyonso ya ipolitika na mbe na bokoko na biso tozali na bato bayebi kokota na nkoi bokota na nkoi emonana esika ipolitika na mbe azali baboma ye parce que barwande babomi biso mingi batie biso na baforce commune ebele na bakongo na région de Kinshasa na Kasai mpe na province nyonso peuple congolais bandeko bangai le lundi 7 août eyoma monene na Congo eyoma monene na Congo le lundi 7 août bato na quartier na bango tokotelema mpe tokokende esika ndako toyebi ezalaka Rwanda moko na quartier na biso nga nalobaki barwande bamikendela na bango Rwanda oyo kutana ndako wana azali tetu oyo koyela ye etali bango babomi des milliers de Congolais soki Rwanda moko akufi c'est pas grave Rwanda oyo kutana ndako na ye bolobi yo ozali tetu parce que longi alobaki bino nyonso bomizongela na bino parce que alingaki apanza makila na bino te bomizonge mais yo kotikali seke ozali tetu bobimisa ye na makasi c'est oyo koyela ye etali ye soki bato na karte na bango tobimisi barwande nyonso batikali na mboka na biso tokokende biso nyonso na pancarte na biso le Congo au Congolais le Rwanda au Rwandais tokokende na pancarte na biso na radio RTNC pour na kobimisa bato ya majorité présidentielle basalaka propagande ya Kabila kuna tokobimisa bango soki tosisi kobimisa bango na radio mutu moko ya ne Mwanda Nsemi akozwa discours ya mokuse po aloba na peuple congolais bandeko bangai na mbinza pigeon ba émetteur ezali kuna batie ba militaire ebele kuna bino ba militaire congolais bobala minduki na bino contre ba Rwanda wana bokende na mbinza pigeon bo antekoudre na ba militaire wana na lobi na bino te bokolonga parce que bakoko na biso baza na bino parce que bilima ya mboko oyo baza na bino parce que tozali kolite mpona mboka na biso bokolonga bokende na mbinja pigeon bo andekoudre na bamite bazali kuna bolibere ba émetteur wana soki tosilisi kosala mosala wana biso nyonso tokokende na palais du peuple bodétruire mboka ndako wana te ezali ndako na biso bokoentoure yango kaka mpe bokoyemba nzembo debu congolais soki bosisi koyemba nzembo bopanzani bobandi kozonga moko na ndako na ye ena nzela bozali kovoloba oye révolution congolaise oye révolution congolaise voilà makambo tokosala
le lundi et que ça et yo mamonene pour na ko bengana Kabila pour na ko bengana Hippolyte Kanambe pour na ko bengana Barwande bazali ko coloniser mboka na biso. Voilà makambo tokosala. Et la sagesse comme enseigne que katukani kimfumu kya masango ko tozala royaume ya maïs te oyo ezali ke bato nyonso baza na nzevo meme lisango ya moke eza na nzevo nyonso eza leki azali te mboka azali te république démocratique batindaki biso mutu mpo alibere biso ye nde mutu akozala liboso na biso nyonso mosusu te soki nzambe atindi mutu bolanda mutu nzambe apesi soki bakoko na bino batindi mutu bolanda nde mutu bakoko na bino batindi ye nde bokolanda mutu mosusu te mutu mosusu te. Voilà, conférence na biso ici Ingeta Ibobo et Ibobo. Congo France. Ekara molai. France.com site ya solo masolo ya danger masolo ya kitoko. CongoFrance.com